bakozwa raison mundele. Bonjour maman. Ekozalaki non koto yo naboyaki kosala po mundele akwesaki nga. Koto yo mundele apekisaki nga. Po biso toa posa tozwa solution. Nini esenge tosala po mundele akota asu makambo na biso te. Nde solution na yango tooluka. Maman Marie Saoula. Mama, hapo wajinsijange. Mwana kazi kana katuka. Tukavana wali hitra kimsaka. Kwanza. Comment on connaît photo? document ya kotala. Ya kotala. Ya kotala te. Bauda mama ta bauda mtu alo anaita. Ya kotala tala. Mone lo ngala dozwa. Ya kotala lo ngala dozwa. Naza kama lubala ye mama ta. Ngala ga yini ngazo koma ni ngazo chani. Naza lo ngama bwani. Comment numéro quand même? Numéro ya là. Mama c'est à côté réservoir. À côté paroisse il y a église. Akanza teke mutafanda kana kwa yeye mutazora. Yo yeye adresse mudo na pesa yeye. La police a eu à porter le bureau. La police Merci de Bonangaï. Soki okolinga osigné pétition oyo ekosala ete tokuta na bakonzi mpe tosenga changement ya système en général po système eza olakisaka eza kokufa Asola bien. Asola bien. Asola bien. Société civile. C'est là que je vais t'expliquer très bien.
Donc, création des emplois, il y a un défi depuis la commune. Mais le cas de l'Oana est là, il y a un mot de chaque jour problème dans le Obana Maloba, on a posé très important. Nalobi boy. Ngai naza mwana ya mboka. Comme na mboka oyo naza na besoin tosala makambo ya mboka na biso na babu na biso pe na biso nyonso tozala esika bo moko tokotika kokabwana te. Nazwi exemple ya premier alobaka le Congo ne sera jamais enga nakoki kokabona naza na posa te melisa na nga poison nakufa na nga mais jamais Congo nakolinga yango te ntango namona ngo na carte géographique nde tozali ndenge baolula biso babali te tozala bonga nyonso ndenge bino bozali wana soki ngonga ya bana Congo baloba oyela biso toloba nazali eza polele puisque ezanga mpasi nakotonga Congo epa nani nakotonga Congo te mpo ngai nde nalobela mpe Congo ke tozala botoloba tolingi bote tolingi bozala bo nde eloko bisusu na mokonzi ya mboka lelo soka bino azali ayoki biso mpe toyoki ye esali totambola nzela moko eza te mpona koloba biso te bato baa kolobela biso baza ya Kongo te sokomo Kongo wamiso tomona exemple yango ayei na bambongo basali biso otali bango te biso otali Kongo ndenge tozi totambola epe tozala badiriza Kongo na biso bazala Kongole na biso nyonso oyo tolingi todeside na Kongo tosala yango na kikongole toavance mais tosala biloko moko ya pampamba wana etali biso te Kongo tokobomana te tofungola mpe porte na mongonia te kwa confine tokofungola te epuis tokozala toujours bini epuis lefe mobutu nalandi eloko oyo etika epa na biso ya lisangana nana kolongola yango un Congolais chez partout il est chez lui. Toi qui n'es pas au moment tout ça bon. On a dit makila ko sopa na makila na. Oya biso Congolais. Tango na zoka. Kuna na ba sali. Kama na ngai zo sali. Basi bilaje. Na olo ba nini. Point dollar face ya bana classe. Déjà likolo nyonso wana ezaka pasi tozolia na pasi tozovive na pasi dokaka yango emadamu tozomatisa eloko nayeka ndenge alingi donc oza na 5000 moya olala olia mpenza oyoka deja naliaki eza te ozomelaka mai ya lobo kaka omelika mai ya lobo bolie bolali kaka me na bapays mosusu toza bongo te bapays mosusu eza prix bande etelema wana ekotelema transport ekomaki pasi mbongo na se donc soki oza na mbongo na se te yebaka ke moyo otambola journée wana eza te oza peyana likambo makasi mpo na mbongo ekita nde tokoyeba ke mboka ekokele te eza te bakonzi ya mboka batalela biso mpo toza na moye te neti ngai awa nazoyunga nawa agene soki nateki mwa mati moko agene te moye nalia eza te namoni mpe mama nakwanga eza te tozoteka ye azoteka evida donc soki atamboli te pasi siko kotala kote kotukaote kosomba biloko mutu akotelema kaka ndenge alingi ndenge tina ye ndenge elingi alingeli te ateli te moye oloba eza te eza na moye te kosunga biso omakote eza te bana klasi bazobenga na bango
Congo. Nende. Biloko eza ya komata. Ikolokisa biso biloko ya kolia soki kolia nde eloko ezokoma biso makasi. Ingetangoma. Merci. Yangwana. Donc makanisi na yo eza malamu mingi. Système oyo depuis bambuta bakoko bayaya bazwa indépendance. Normalement peuple congolais na accepté. Mais eza pe surprise penate po tata Kimbangu alobaka ke bakonzi oyo bakoya après indépendance. Mingi basala po n'intérêt bamindele eno ya peuple na bango. Mais alobaka pe ke na ntango moko peuple nanga akozwa maturité akomitambusa ye moko. Yango tokroire ke ngonga yango ekoki. Po ndeti na mwana na yo nafanda na Congo te, nakota na Congo, nakona Congo. Mais nafanda na États-Unis. Mais bitumba tobundi yango na poto, tobundi na bamindele. Tu peux comprendre que il faut tobundi yango na kati ya Congo. Esika bapoliticien na biso babotaka balwa. Po balwa nde fo elobake non? Esika ekoza sante boye te. Lwa nde fo elobake mwana oyo abotami fake de classe opele. Eza likambo ya promese te. Oyo nalingaka bino na paster te. Ezalaka kopepa mboka. Po bana nyonso bakobotama bazala na meme fois. Ndeti na wana tokunda po système oyo echange. E maloba oyo yango tokoyebisa bango bakolo mboka. Tobima na système de malheur, tokota système de bonheur. Donc yango wana lokwa mobeko elobi yango botelemisa mboka. Po bokokisa 100 000 signature. Ndeti na wana toza ba signature po tokokisa 100 000 signature. Donc toa déjà na 99 160 000 signature. Neti na lobi na Brazzaville bozomona eloko na eloko banye etelema na prix wana batikala bongo oza na 2 lokolia ndako mobimba nga konche bana bakenda Brazza mona bango me bazoloba ke mama moya kozonga kuna eza te ndimwake totanga awa me nga moko namoni bakenda epa leki nanga namoni kete boya kaka bongo okima mboka na bino mpona nzala okima ngo mpona nzala te nono kotozoya bien bana kapitose eza bien awa pana bino kuna nzala tozokoka lisusu te namona ekaka posa nini kozonga kokola na mboka bato te mpona nzala mpona boyena epana biso awa bakobongisa kaka mokonzi ya mboka atelema mpenza na lwa na ye mpenza atelema ekomaki bato bazosala makambo wana ata soda aza wana aleki na ye donc occupation eza lisusu te donc mobeko na bango oyo population kolobaka nga na telemi awa ata soda atelemi wana to eloko moko osala eza te ifo bakonzi batelema bango mpe basoda mpe bazwa mobeko wana nde biso population tozala bien esenge kozala ingete mama yango wana oza très important nakoma obia yo moko koma ya papa koma mama nani mama di population ye moko magi nakombo ya kobotama apo bamagi bayebele magi ekila population ye moko azosine basignature na ye ndeti mama bagi oza no bana komi na monga fula aza komi na monga fula na quartier Matadi-Mali voilà bandeko nyonso bazosine bapétition na bango donc ya osambela te ngonga deja ekoki elaka fumuki mbango yango bino eza avenini biso toza aveni mbenza toza pena indépendance spirituelle na Congo na biso mpe na Afrika mobimba po moyindo azwa valeur numéro 42.
Maman a démontré raison pour nini marché au l'état sala et simbagate. Nakati ya marché bakabulaka ba section. Tangu mutazo kota yebike lokola na aluka ba catch na kende na section ya biema. Yuno bokamati section ya biema na section matembele na section kuba bosangisi. Ya moya ye beloko yake bosomba ezate. Ba mama mo bateka malamu ezate. Elingo lo bake système ezo simbate. Ya mwana ba mama ba signer pétition pour changer système politique à Congo et administration pour que bokonzi etambola na ndenge ya moko tambola na bolamu ya peuple. Voilà, peuple azali ko signer pétition pour mikolo koya biso société civile donc utana bino bakonzi ko solola ko sala mobeko eko tambusa mboka na ndenge peuple congolais kwa sala ya vivre malamu ndenge tata Kimbangu aloba ingeta. Merci. Eza organisation ya peuple, eza ya l'état te, eza pe gouvernement te, eza pe parti politique te, eza pe église te pe sangisi peuple nyonso nde babengi biso société civile. Bureau national eza na IPN. Alors en tant que peuple, posa na biso eza ke mikolo koya tokutana bakonza mboka tosolola na bango. Po toza koyeba ete mboka oyo ya Congo depuis 1960 bayaya na biso bakoko na biso bazwa indépendance. Si les gens qui sont peuple congolais se retrouvent à gâter, nous avons ici comme côté. À ta politicien va solo là, mais pas la difficulté à rebondir sa vie au peuple. Il y a votre qui sont à place à Yambo. Comme battre système au dos à la mindele. Donc là, la mindele va faire un système au dos. La momoko bana pouvoir na mayele à contrôler. Mais tolingi to sala pe système au biso peuple to contrôler yango au biso peuple to legaliser pe mondele a kobanga ko mondele abanga ga peuple abanga ke lomu c'est la biso mondele abanga bango te d'ailleurs
d'ailleurs soki mondela alobi politicien na biso aboyi ekomaka balongola ye baboma ye basale makambo ndenge na ndenge me ntango ekomaka biso peple nde tolobi na ntango wana moye mondele alonga biso peple eza te ndeti na wana tosorganize na société civile mpona tokutana na bango topesa mpe makanisi na biso oyo ndambi tochange mais intérêt ya peple mpe tosenga bango mpe na mboka oyo bayebaka ete tetaki mbangu alobaka mpe maloba alors tosenga bango biso peple bakende kokutana na tataki mbangu ayebisa mpe bango makanisi na ye na komsana oyo biso peuple na tataki mbangu na bango ba politicien totonga mboka ya sika tala tina wana tozo ba signature ele kama mameka nzelati bomo pepo ya mboka elobi yango peuple atelemisa mboka esengeli akongola 100 000 signature biso tokomi deja na 89 160 signature donc tozanga 10 940 signature po tokokisa 100 000 mekokoka po mosala tosango komo mobimba lubumbashi basignature ezoya Goma, Maniema, nini Kwango, Grand Bandundu, Congo Central, partout peuple azosigné yango tokomi déjà na nombre ebele etikanga mwa moke koto kokisa 100 000 signature soki bino mpe bosigné ekoka nango 100 000 signature soki nimero telefone ezali botie ndenge baninga nyonso batie mokolo yango oyo tokende tika memorandum eza mokanda oyo tokoma po toyesa bango makanisi ya biso pepe alors mokolo wana tobenga banyonso batia banimero ya telefone soki makasi ezali tokei tokokutana na bakonzi ya leta tala eloko ezotambusa biso bana na bino yango wana soki omoni ete makanisi eza malamu obakisi kombo na signature oyo aza na telefone atie oyo aza na telefone te ntango tokutana na bango bakonzi ya leta baotuna mpo nini mama oyo ye atie telefone te tokoyebisa bango oyo bamama bayebisa biso bamama mosusu balobi nazala na telefone me bakulu na babotolo yango fo tiana eza na nani eza ya leta oye nde fo protege population akokoprotege te mama mosusu alobi bongo asomba telefone ya te nyonso wana fo te eza ya leta yango wana bamama na ngai na bapapa na ngai soki osepe na makambo ya biso bana na bino otia nimero ya telefone osinye otolonga makambo oyebi ete tataki mbango akoka biso te akolongisa biso atake pepe atake société soki mpe motuna ezali neti mama mbongo wana ndeko na ngai akoloba neti moto atiki misala na ye aye awa leta kofuta biso mbongo te comprendre yango tolobi mbongo biso otiki kuna leta ta alobi apesa biso yango sikoyo te toloba bongo te ya sasa intere mpe ezali ngam nayebi biso te ndeko na ngai intere eza ya biso nyonso mbongo oyo totiki atiki na États-Unis eza te yango te soki yo abengi yo na telefone yaka yango bayebi biso soki oza na besoin yango lelo yo koma mpe kokamba okomi mpe na place nomoko na bureau ofandaki yo kaka te eza je moke te moto atiki bakombia kuna ye nango mbongo eza eloko te ozwa biso loba na o papa bana biso boma doa problème te bati adala na ye mais doaposa kaka dollar gaiki parce que dollar ekiti 5 000 na yo okolia bien bon akolia ikozala na 15 000 par jour iko moye eza te iko tobivre ndenge eloko moko te ka dollar dollar so ekitine bien eloko loba mosu eza te baka oyaka franc congolais ya biso moko okusa mwa mpe kwa aloba na se otoma wa mngomo dollar eza monoko salaire na biso eza na valeur
soki bozala ta mokolo tokokende audience wana tobenga bino boye soki mpe te eza te apartir ya banumero ya telefone topesa barapport bakisa signature ndenge banino baosigne po toaposa 100 000 signature yambo soki mokonzi oboyi balaki oliwa pesa makanisi na tozala tozongela bavaler na biso tozongela bonzambe na biso ekoma ochechu ntango akanisaki malamu ayebisi bachinois po bazalaki tozongela bonzambe na biso tozongela bavaler na biso yango nde ezala lelo chine ekoma oyo ekomile problème ya balangi na biso eza sacré na parlement ifo balobaka mpe na mikalo na chilumba na faidi baosadrese na bafrançais te baosadrese na biso bacongolais susi na biso eza meme balangi na bango wana te ezalaka ezonga nsima kongo eleka liboso ntango président république azolobaka français baoyo batanga te bazoyoka te oyo ifasadrese na congolais nyonso na oyo atanga na oyo atanga te omona mais lelo tokomi kozwa bafrançais lokola langi yango moni tozopesa bango pourquoi alors que tataki mbanga alobaka moto moyindo nde akozala likolo ingeta yango nde liloba mbango olinga nde tosalela yango tosalela yango tosambe totelela bonzambe oyo ya biso ya kongo eleki bonzambe ya israel eleki bonzambe ya états-unis ya biso toyebi bavaler wana te lelo changement climatique ezoya makasi kongo nde moto ekodomine monde mais ifo tozala mayele po todomine mais lokola tozaka mwa likambo moke tokee na tokee na france tokee na chine tokee wa tokozonga kaka parce que ntango bango bapesa biso solution eza mpona betengana na bango yango wana papa nde ntina tosinye pétition mpo constitution elobi yango peuple atelisa leta asenga changement ya constitution esengeli akokisa 100 000 signature biso société civile bureau national eza na ipen démarche na biso ezaki biso peuple tokutana na bakonzi ya leta totalisa bango mpo eza mposa biso peuple abombama na nsima na biso bayebisa mondeleke peuple na biso nde adeside koyi komsa mondele akoluka mokonzi ya mboka te akoma ye akoka koboma biso peuple te po toza peuple ya kimbangu oje kongo je komini na yo adresse na batelefone omokola mopesa tokopesa yo ozala wana otalisa mpe makanisi na yo eza to ya peuple tolingi tokota na kongo sika tolingi todevelope tomerite situation te mais système ite nde basalaka eprei indépendance yango yango nde tokii bongo tosala ekozongela bavaler na bakosa baleki aleki mpe basala bongo bayinde nzambe napesa moyindo na lokola tozanga koyeba bale ande bona naamona poto me tosomi na mboka poto asa makambo tokendaka naluka ya poto poto kokomete okundi tro na poto esilwa te poto osamona makila makambo merci papa mokolade tokobenga sekomeza otienaka merci biro pene eza na ipen donc tokobenga topesa pièce biro otelema na ye wana bolobi loba na yo
tokokombola makanisi soa biso papa loba papa ozanga ndeko komona biso bandako moko etinga depuis na kobiso atikali kosala te na société moko avec 40 ans que je suis la somme nazi l'homme d'état l'homme d'état asali kabe na ngai natikali osala te na moko osala effort osapele effort congolais komapela carrière congolais azapela identité na ye ya bacongolais lobi kolonga bakondo abanyama kongo ezangaka marché kitongo esibaka koteka kala lobi abapatisaka Talibana marché eza te eza te ine eza te ate eloko moko elakisa te kongo esala esalaka na mboka esala et l'étranger auta mosika aya soki ata 5 parcelle asali bamagasi komo leta kozanga omo atumba bamaison eza basala baweza bamodele na yango laso osala effort tokokisa mboka kongo eza ya biso osilisi yaya papa balinga signé na ye papa merci Ouais, bakisaka likolo wana. Merci papa. Soki pe bolinga kopesa makanisi, bopesi makanisi. Numéro de téléphone. Merci beaucoup papa. Tokolonga nakomba tata kimbangu bilake ekokisama ingeta papa. mokonzi tondimi pouvoir na yo me bana na yo baza na posa mbisi te me lakisa bango ndenge bapesaka mbisi babanda kopeshe mbisi na mai esili mama bagisa aza mwana mboka ifo abongisa aza mwana mboka en tout cas soka abongisi te lobake wana lobake tokoloba nini po ye aza mwana mboka lokola manda oyo aleki abongisela biso mboka changement ezala bana balia bien batanga vie sociale ezala bien dollar pe yango ezokenda ba 300 abongisa aza mwana mboka topesi ye chance abongisa po aza mwana mboka yaya olingoloba mana mona bende botindela mokonza mboka biso toza pepe congolais biso baoyo tofotaki yo tobandi manda musala deja ebandaki opotaki deja serment tala bakongolais ndenge baza kosouffrir dollar société oyo eli biso ezala bolamu ya bapeuple congolais makambo ya soki ya vie sociale toza na posa mboka na biso etambola na ndenge ya bo alima tofote opamba te ezalaka na bapoche les poches d'abord te les peuples d'abord pas des poches d'abord les peuples d'abord mama olingoloba naza koloba papa biso tofotela biso nde yo
Dala dollar eza mpe ya biso te. Dollar eza ya mindele papa. Koki mpe ya mindele te. Ipe na biso nde ba Congolais. Yo sala biso lolenge na biso ya ba Congolais papa. Dollar eza ya biso te. Dollar papa. Atwa biloko kaka dollar. Baka dollar awa eza kaka kwa Congolais. Oza tata na biso. Sika wana papa. Sape likambo ya kuluna na mboka oyo. Tangu Mobutu azalaka tozalaka bana mikie, mais malgré toza bana mikie biso ba bébé. Makambo kuluna ezalaka te, mais lelo kuluna eleki na mboka oyo. Bato bazo tambola lisusu bien te na mboka kuluna esila. Kani ya malinga silisa kuluna awa bokomi droit de l'homme. Siko kuluna soka bomi mutu. Droit de l'homme ezalaka te, mais mutu soka bomi kuluna droit de l'homme. En tout cas, la solution à Koulouna. Merci. Voilà, donc, wana eza société civile, le peuple congolais, Aza Koloba, Nanzela ya coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique. Donc, peuple a lobby posanaye, yangwana mikolekoya, bisonyo so peuple, tokoya kokutana, nabino ba konzinyo so yasika. Tokoya na memorandum na biso, oyo kokota na présidence, na primature, na sénat, pe na parlement. Po peuple aleka liboso, bakonza mboka bazonga sima. Mondele azala troublé, moto moindo amata. Ndenge tata Kimbangu alobaki, ingeta, tozako continue mosala, merci. Ingeta. Misale ya bibali basala, basi basala. Eza pasi batu batangi musale zati. Donc maman kenda déjà na Angola. Siko ozo comparer vie ya ba Congolais na Congo na ya ba Congolais na Angola ndenge nini omo nango? En tout cas Angola, na minito to solo baboy. Oui. Poto tega na praia. Oui. Donc mutu na mutu akene kaka fandi na ye bazobeta radio zobeta ma. Oui. Bango bazobina bakene kako bina. Nani bana pepe kale bazakuna soki tongo etani soki otalika bolobi oyo bana pepe kale baza misato ntango bana koyeba tie radio wana ezobeta bango bazoyemba moto akoya apesi mwa eloko esili o wana ezobela basali cotisation bafe traite mutu donc basalaka kiportere mais kiportere batikango awa bakesala yango sukuna naneti bamwanja bola minite bakenda bango place wana bafandi na bango bazolala na bango libanda. Donc le peuple congolais est abandonné. Bazo souffrir yaya. Bolingo nde yango nde fanisa bango kuna na Angola. Soka mutu abeli causation ba mutu na hôpital pe kuna ndele zala ngo ofele. Tala. Siko tango bako na Angola hôpital les ofele. Les ofele. Tango siko bako silika ba bosse na bango baza étranger. Donc kuna bako komona ngone tesala ngo kaka Zaire. Bazolo bala ngo Kikongo, Lingala, kutu yaki portugais mutu to etundira. Merci maman, Toyoki Bino. Oyebisa bango tozonga na RDC nzokela kolia nini? Tokela kolia nini? Oyebisa ka bongo. Ngaseta tozonga seta tokela kolia nini? Doba kiminzala. Na mboka oyo ingeta. Njala kaka yango nde bafandela. Na mboka mpaya. Ingeta. Ozosokola bazozela po refule. Mais ah bangole bazala bango awa. Si comme les cambos vraiment. Ozala ba document na offer au foot 3 jours au côté. Mais soda des façons zela ozosokola. Azala libanda wana po refule. Donc l'accès au otika na 2 jours on peut remonter bango ba ye. Ba yebi ke contrat na esili. Tout belanga imazinjila betu ku Congo bela ya ba Congo bale mutu bela pasi tu moni ka bimakalo kutu bandone maukala tu jela ezate siko bilokoetosombaki eumeli loba na papa soko loba ki Congo loba ata ki Congo ata wapi toza partout betina problème ya banjila na ba Congo
donc beto vote ke président beto tona manga beto vote badepute po badepute nyonso bete vote ke bakesala bakisala mbote vile ke monana ke wi depute beme vote amesala bameka baka bavoa ba bameko na parlement neti beti ke sosie ba mbongo bamengo ba patron kutambula na bajibi mamona kipe de peuple be vote ndi ke quoi ni fait bandila ke levé ba moto ka mena be pour que fusion na beto la camion contre vraiment que na atela moto ya ke pese ke de ba bon se beto bandila baba kusebeti banjila baba na kubongusele putambo ya mekota na lukula banda kumana lukula mweba kuma lia nani kele baba kusebeti njila sege banja baba kusebeti njila lukula ya meke bimsi na kashanga bitika kana pola bima kana pola bakamne keveke na tebeti na shasi loba mwona beto kiati Yeyokani. Droit ya bana mboka. Elakisi nini mama? Donc, ekoma nango chinois ko maltraiter congolais awa na mboka na ye. Bo protéger chinois. Bo protéger indien, bo protéger étranger. Mais moi na mboka aza na droit te. Toyoki na libanda kuna mama, ba congolaise o baoteka na mabele, ba police ba benga na bango. Mais ce que chinois tche biloko libanda ya yeba bengana te. Yo confirmer yango? Na confirmer yango. Ba kolongola te. Tomona ga wa biso na awa na Chine. Baba na ko kata ba congolais. Bazo kata bango bazo boma bango. Mais biso awa congolais ko sala na nyonso nani étranger asali na nyonso alingi na nzoto mwana mboka. Mokonzaza wana kolobe eloko te. Eloko wana vraiment ezopesa passe. Ezopesa passe makasi. Biso moko na mboka na biso faut tozala na valeur ke ba étranger. Ba étranger ba komi na bango même ba magasin okomona wa. Mais bango sala na magasin indien tango ça auto $20. Mais tout est moi akosala nini? Akolia nini? Na $20 na kosalela nini? Akofutela bana classe, akofuta loyer abatu akosala nini? Congolais ba discuter na akokende kofunda bango bazokotela indien. Donc ba indien donc ba étranger ba koma na bango na valeur ke biso mo ba kolombo. Siko tina nini ya kovoter ba konzango tina nini? Parce que makambo bango basala ka wa biso na bamboko na bango to sala ka te. Donc maman na Brazza ba benga na biso. Na Angola coupe n'en parlons pas. Na Chine coupe ko kata na ko kata. Dubai coupe tozolia ba nie. Poto zwa vie. Mais bango bazala ka l'aise, batambola ka l'aise. Mais biso na étranger to batambola bongo te. Yo na étranger ke tambola l'aise ndenge bango batambola bazo circuler na ba wenzi nyo bazo sala nyonso ka vie. En tout cas iloko na ipesa ka biso passe. Yango soki ka mokonzo ngai mokonzo. Donc ba étranger nyonso boke. Osali mabe na mwana mboka to kangi to tie na prison. Ingeta mama eyokani. Bon, bayaya na ba mama ba papa to tiki bino to continuer musala po photo kutana ba konza mboka ya sika ya Congo foya. Mais mobeko alete lobiete photo koksa 100,000 signatures ya mboto kutana na ba konza mboka. Yango tozo ba signature donc to continuer kozwa soki ekomi 100,000 to kobenga na ba numéro ezali awa mukolo wana ba balingi koya bayebi so nyonso to kutani na présidence. Botika la malamu. Merci. Ingeta. Merci. Ingeta.